Kiambote Kieno, Yenge Kieno, à tous les peuples noirs. J'espère que vous allez bien. Et bien que tout ça bien bisognos. Donc, on a mis que maman balé dans les sous to solo là. Donc, to solo là, tu regardes la vidéo monko, ou tu le camicolo na internet. Et puis, tu total on to aussi ça. Ne, tu revends to solo là. Mon inspiration, on zamba au pesanga. Na ebike ekobakisa mwa implice pa nga na yo onyo so omuna na obeteli ba kwa tuka limbisanga alimbisanga za faute na ngate ya donc mwana lo ma mseza teme na okena ngande na okena ngobongo donc c'est ça na otia vidéo wana so na tia vidéo wana to landi vidéo wana après to zongi sikoyo na makambo wana to solola ngo siko bien merci beaucoup nde papa simoki mokiangani ndenge albaki ete Kabila azali président Elaka. Mais koya tomoni likambo moko te malonga oyo président Elaka asali ti a quitté Alongwe. Lelo Elongwe Kabila komi Félix. Ok moke nyosho wana ezali bongo te. Siko etake nzambe molimo mosantu. Ndenge ni nzambe akoko ba likambo, mais likambo oyo nzamba lobi ezali bongo te. Lomoni ke yomoke bangunza wana nyonso baza penza na linema te ndenge mo papa nkushu pe alobaki yango toko kobosa likambo wana te alobaki ete Kabila nde ye wana président ba jeune nzamba tindi mais suka tomoni eloko moko te oyo ya président ya Elaka na kati ya mboka ya Congo alors nyosho wana zimaka olandi vidéo sikoyo tokota sikoyo na sujet o bande ona ngai bomoni na vie nde tozabo to se compliqué vidéo oyo bato ebele babeti maloba o muto ya lobi bato ebele babetela ngo mabako même l'église na biso kimbangiste même donc partout bato ebele babeta mabako yango to mona ti lelo photo yebaka eloko moko mwana Elaka enfin Eli akufaka pourquoi nazoloba bongo okoza na famille batie yo mwana lembo mwana Elaka yimto kokundolongo la famille na pasi et tout mais soki osala makambo o nzambe azolinga te osala makambo tata lingi te okolongwa bakozwa lipamboli wana bakotsa yango pa mutu mususu donc eza bongo eza teke so abi mwana Elaka après que nde même ba erreur donc il faut azala kaka wana non ndenge toza boye nde to okende boye eza nzambe nda lingi bongo donc même président na biso toza na elelo eza kaka po akoma pe wana eza kaka nzambe nda lingaki poko tambusa ibokonzi na biso eza kaka nzambe nda lingaka donc tata tellement lingaki azala wana yango aza wana epe soki atambusi bien te kotambusa bien te na ndenge na oloba kolanda o nzambe alingi te po eza na oyo tata lingi tata aza na posa makambo mususu esalama soki esalami te soki akomi vo wana te akolongwa lipambolo wana pe ekende ka supa mutu mususu nzambe azaka nzambe azua nzambe alingaka kosangisa ete siko biso ba noir to souffrir po nini to sambela mingi nzambe bapaya biso papa simoki mbango nde mutu amoneli biso pasi po tozala lelo to telema tokomi koloba liboso bato eza ye alors source na biso ezalaka ye donc nzambe na biso ezalaka ye foto landaka ye ndenge alingi nzambe na biso yeli biso bokoko na biso o biso tokoki kolanda o biso kidi oyo biso tokoki kolanda mais tosalelaka ngo te kala ba église ezalaka mingi te tozalaka quand même moins bien mais lelo ba venir comment na ba église ebele mais kimi ezokota te poani kimi ezokota te pourquoi kwa nini tozotambola ndenge tata azolinga te toza ba peuple noir il faut to landa ndenge tata lingi président de la république Fatou Beto lelo soki abi alanda nzela moko ya tata mokeli tata mobundeli nzambe ya bakoko na biso aolongwa te aotambusa mboka kutu kitoko koleka soki abi alanda nzela moko mais soki akomi kosangisa tata basangisaka ete yango ozomona ba retombe nango yango tomini okolaka te soki tata lobi papa soki mbango kianga na lobi ke président Eli aletoma lobi bongo soki asali bere o nzamba lingi te alongwa te po tata aza na tante akoya ko expliquer biso alongwa na kibokonzi pourquoi non ana tan wana te
Donc ye moko ayebi sur le plan spirituel eloko nini esali ke elongola ye na esika wana. Donc nzambe ye moko ye wana eza mabomba mi ya nzambe nyonso tozomona fo to accepta kango toko contredire te na maloba na biso, ce n'est pas bien eyaki toko te tonzima kango bongo tata lobi boye mais salemi su bongo te wana eza makambo ya nzambe, wana eza makambo eza sur le plan spirituel biso toko contredire ango te. Donc c'est ça. C'est ça. Il faut tozonga la source na biso. Tout sambela nzambe moko. Ba chinois ba sambela bokoko na bango, source na bango. Tande baza bien. Tola takabilamba ba chinois, ba téléphone ba chinois. Oh biso moko pe tokoki ko sala. Po to na nyonso. Toyoka ba to lobaka ke nzambe apesa biso bozui. Mais mayele apesa ba to mususu. Non, comment nzambe akopesa biso bozui mayele apesa ba to mususu ezala raté. Biso po tozonga na source na biso te na bokoko na biso te yango tomona ke na donc mayele kenda kote mususu bayiba biso koyiba biso to bakosi biso mingi tala kaka mindele bakosa biso ke po ba mindele ba baleki mais bakosi ba utiliser biso to ba ya biso to nzamba sala biso nde na elilingi na ye biso nda sala mais bo bakosi biso pa baleki na biso pourquoi ke okokota cimetière te kolela na cimetière te za kindoki do kala kuta za kile yoku tomona mo master avec komi ko kende bon poto landaka mingi mindele mais mindele ba kose biso bongo mais biso pe tondeka ko sala ngote pona nini mais bango ba sala ka motongo midi pokwa ana problème ke kolela na cimetière pona cimetière eza tanto kufaka molimo kenda pa nzambe nzoto yango nde etikalaka na nani na se ya mabele am na biso nzoto yango nde ekufaka pardon ebebaka esili mais am yango nde etikalaka na se na ndaku wana am na biso etikalaka wana do soki okolela pa parent na ondeko na yo am na ye eyoka yo po eza wana biso to néglige ba cimetière lelo kutu nde tomomona pe tokomi kotonga mais nzoka nde ezaka important kotonga cimetière oza na problème ke wana ke kolela po am ya tata na yo mama na yo mwana na ondeko na yo eza wana eyoka yo mais to néglige bandeko na biso po anini koyoka omona moto akina cimetière ntandoki wana osa nini kuna oloka nzoka nde eza bongo te omoni donc nesi na kibokoko na biso na kala bakoko na biso tema ba photo ezalaka te bazalaka soki koko intel azalaki batie monument na ye batie ekeko batie wana pona ni totalelaka ye po image na ye ebunga te mais mindele bayaka bayebisa biso ke bikeko osala bikeko eza kindoki mais ta ba mama ki mpafita so basalaka na bikeko wana te nde to image na ye to bungaka yango mais bazwa ba image ebele ba bikeko ebele ya biso bakenda nango tamba lobi eza kindoki biso tellement to ndimelaka baleki to sala nini to yoka me bango moko bazwi batie kolo Yesu Maria ekeko na catholique bakema kugumba melaye ogumba melaye donc eza vraiment passe biso photo za na source moko biso penza photo za na source moko to sala o tata lingi so to commence la o tata lingi to kozala bien ba passe to yoka ngol sute lelo ba bitumba makile zo sopana po ani eza kanda tata to kobeta makaka passe ko sila biso te passe po sila biso photo zonga na source biso na bokoko na biso na bonzambe na biso to za na nyonso to na nyonso mais to perdaka po ani to zo yeba ko sosola te tozoyeba ososola te ngai tata benganga tata yebisi ngai bima na vie oza na mwana ya baboîte ngai na bi tata tika makambo nyonso ozosala ngai bi nana komi stable te mais tata bilanga ngai moko na kosalisa yo nayoka te na continue mais tema conscience nange bandai kobeta nga kaka mais tata pe abi zela siko nalakisa yo mokili ndenge ezali o ngamo na mona kende kimisanga na bi tata limbisanga lelo tata nyonso alakanga akomi kosala donc to se trouble ka pamba to se complique ka pamba elo ka président de la république na biso alandaka nzela moko soka alandika nzela wana ka moko oya tata simoki mbango molimo santo tata bokoko nso nzambe na biso tokoyoka lisute ke papa soki maokianga na koya koloba lisute ke te alors ba isuta ko pe ekotika la bongo so osala ka makama malamu to la ndaka source na biso na bokoko na biso tokozala bien to se sambria kana biso moko et puis maloba soki tata lobi maloba et que salami bongo te to tsaka to se compliquera te zambe ye moko ayebile pourquoi ezala kana tina donc yango kana zaki na besoin na ko yisa no bande kolanga j'espère que to yokani to